que prophète Dodo Kamba Bachelier poison, prophète Dodo Kamba Azali empoisonné, bien-aimé dans les prophète Dodo Kamba poison, bien-aimé parce que toujours mon avis est pété. Aussi, c'est qu'est-ce qui se passe? Nakatia, corps du Christ, bien-aimé poison, et côté Nakatia, église. Prophète Dodo Kamba, après Babitou Magnon Soyo, il y a l'église des réveils, pour la présidente des églises des réveils, il paraîtrait que le prophète Dodo Kamba Azali empoisonné, Bachelier poison. Est-ce que Eye, gonga mapamboli ya bana nzambe, dédicace ya décembre, elongo na église sycomore de vie, oyo mosakoli bongo Liliane Kimbangu Sansi akambaka, mbula oyo ekozala mokolo na samedi 12 décembre, na ngonga ya 15h, na salle de fête diamant ya auberge Bernicia, oyo ezwami na avenue et ya la numéro 87, na croisement ya Asosa, référence rond-point Kimponza na commune ya Kasavubu, Zambe inspiré mosakoli na ye, na thème oyo, pourquoi s'écrit yango ezali tiré na livre Exode chapitre 14 verset 15. Tokozana bayembe ya ndenge na ndenge oyo baningisaka ngbende ya bokonzi ya Nzambe lokola ser Lor Mbongo Mike Flor pe bayembe mususu oyo bino boyebi. Kemba sabaote amen, sabaote amen. Nous serons là le 12. Amen. Alléluia. Dédicace. Merci. Que Dieu bénisse. Amen. Ndeko kozanga te ba frère nyonso ya église sycomore de vie oyo ezwami na France, na Allemagne, na Belgique, pe na mokili mobimba bakozala pona kosepela elongo na bandeko ya RDC. Sycomore de vie de Paris. Bientôt on sera à Kinshasa, Tokokutana. C'est pour élever le nom de notre Dieu suprême. Sycomore de vie de Paris. Amen. Bongo lipamboli na yo ya mois ya décembre ndeko kozanga yango te elongo na mosakoli Liliane Kimbangu Sansi ya église sycomore de vie nazanga na kozanga te lipamboli na yo ya décembre yango yo ndeko zwa yango. Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Un grand merci. Na binonion stubozo la na biso de partout. Bonzambe na bonzambe lola ezo futa simana to ya koloba kenzama boto kwaye wapi na mansazo sere biso. Un grand merci na Philo Mukwaya Motema Bivens de Homo depuis Londres. Joyeux anniversaire ma grande sœur Philo Mukwaya. Excusez maman moko bien to pesi ombote esikozo na biso depuis Londres Motema Bivens de Homo pe na papa na biso fils amis si à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na papi combien non to pesi ombote na ko sanité maman na biso maman moko bien maman Gisèle Lukelo Motema papa Emmanuel na Boston. Bonzambe na bonzambe. Yesunde Mosuki Suleiman ne triomphe jamais. Toujours dans le cadre pour informer bien aimé dans les Seigneurs. Mais émission n'a bien rien que la vérité. Toujours on a toujours pour nous informer. Bino bande konanga bote comme on a par rapport guerre, hein, par rapport à la guerre, hein, ouais. Guerre, il y a l'église, on a Congo bien aimé dans les Seigneurs, entre autres, Bandeo Bazaza, moi et Belé, évangéliste Sonny Kafuta, Rockman, Albert Kakenza, Dodo Kamba, Sonny Kafuta, Téléma qui Azala toujours président, il y a église, il y a Congo des réveils, Albert Kakenza, Télémélier, et Longokunao, Dodo Kamba, Ayakobima président bien aimé dans les Seigneurs, Awa Bandero Bazobenga Biso. En tout cas, par rapport à la situation, ce que les endémiés trop informés, mais après avoir que le lot pasteur Dodo Kamba a commis président des églises de réveil au Congo bien aimé dans les Seigneurs, nous avons bien en condition, il paraîtrait que après et Salamio, il paraîtrait que le prophète Dodo Kamba
bachelier poison prophète Dodo Kamba azali empoisonné bien-aimé dans les est-ce que ça y a solo ou comment en tout cas tomeka koluka contact il y a pasteur Guy na bungisa kyango ya Dodo Kamba to solo na meka kuto bien immortel numéro na on a nango et les caralisouste en tout cas bien-aimé dans les Seigneur est-ce que prophète Dodo Kamba na kin to azali bana ya mboka azana hôpital ok to ekeza ya solo ou comment ya solo ba tieli poison parce que to moni te absence ya prophète Dodo Kamba na ba consultation ta ba yami mokonza mboka ayambi ba pasteur ya église des réveils to moni ba évêque Mukuna to moni ba Denis Lesbona mais président des églises des réveils ya Congo to moni présence na été prophète Dodo Kamba est-ce que ça peut ya solo bateli prophète Dodo Kamba poison bien-aimé parce que tozo mona yépété aussi c'est qu'est-ce qui se passe na kati ya corps du Christ bien-aimé poison et koti na kati ya église tozo kenewa pe tozo suka wapi bien-aimé dans les saints to komi na suka ya moki tondeni parce que ba makamusus o tozo mona o ke frère Patrice Ayemba o confusion e koti o tozo bandai ko mona moki koti na kati église o esengé to mona na kati église koti na moki komi na moki bien-aimé dans les seigneurs poison e koti na kati église na corps de Christ na ba oyo batambula na kombo ya Nzambe na ba oyo basalela Nzambe na ba oyo bateya rabiso liloba ba prêcher rabiso liloba bien-aimé dans les seigneurs tozo e bato tozo kene wapi ne komi nini bien-aimé est-ce que ba pasteur o bien-aimé na toyoka pe basamba pasteur ebele pe batiela ba poison ba kufa na ba poison ebele balia poison ba kufa bien-aimé dans les seigneurs est-ce que ça ya solo bien-aimé dans les seigneurs poison et côté na kati ya église oui c'est vrai ils ont solo poison et côté na kati ya église parce que toyoka tomona liwa ya ba pasteur ebele balia poison pe bakufa na poison ebele batiela ba poison bien-aimé dans les seigneurs là nazo ko confirmer que pasteur Dodo Kamba azali empoisonné na tchana conditionnel il paraîtrait que le prophète Dodo Kamba après babitumanion soyo ya église des réveils pour que cause la président des églises des réveils il paraîtrait que le prophète Dodo Kamba azali empoisonné batieli poison est-ce que ezaya solo esengeli en tout cas na bando bazola na biso ce qui pasteur Peggy bazola na biso aya vraiment pour expliquer biso ko confirmer biso ko pesa biso vraiment information ko loba na biso que non ils a poison te to ezelo mususu ko loba na biso que étant dans ba rumeur ezelo mususu pourquoi absence ya Dodo Kamba azomona na te bien-aimé dans les seigneurs qu'est-ce qui se passe vraiment au sein de l'église bien-aimé dans les seigneurs tozo kende wapi bien-aimé dans les seigneurs Bible zoloba Jésus na baye ko na bazo ko tune par rapport ya ba scribe pe ba pharisien et que bazote ya liloba na Nzambe et Jésus a yebisi et ba disciples na que faites ce qu'ils vous disent mais ne faites pas ce qu'ils font ba peuple o baza ba linginga na muno na bango na ba lèvres na ba même mitema na ba iza musika na nga o tozo mo bassin na Nzambe belo bazote ya biso bazotela baninga ba poison OK bona bo bazote ya biso liloba mais bazote en pratique te bazote ya biso liloba Jésus mais bango mo bazotambola na crainte na obéissance ya liloba ya Nzambe te tozo kene wapi tozali na plateau na biso ya lelo rien que la vérité dans l'homme de Dieu que vous connaissez très bien qui n'est pas présenté na comment ya bienvenue Biano Mukwaya. Shalom l'homme de Dieu. Shalom papa divine. Bonne santé au matin ma voix. Ouais, sentez-vous bien par la grâce de Dieu. On est là. OK, on est là, l'homme de Dieu, moi du Lobanan par rapport à la situation où le poison écoute na kata église là bon, eza nouvellement triste. Eza triste pourquoi? Parce que toyebi na biso scandale ekoya mais malheur à qui scandale et royal en nae. Pourquoi toujours le bango est nouvellement triste? Parce que na kati ya église tokoki kozala surpris na d'une manière désagréable na bato oyo baza ko se faire partie te lokola ba berger à Christ. Mais ceux qui osa ko mona un berger to un brebis azozala surpris par un brebis wane komi lo mususu. Alors ba maramsu to ko zela ke ekoki koya nango mais na kati place présence Nzambe zate place Nzamba zate net na église ba makambo roi ba poison boy. Tu sais la vie chrétienne est basée na loi moko. Des Bible comme de Genèse na Apocalypse
Bible wana elobara eloko moko. La Bible parle de l'amour. Alors tant que ministre de Dieu baza on a bazolobela sur l'amour, bazo prêcher amour parce que notre Dieu est amour. Mais baza ko pratiquer bolingo wana te non yebate soto kende wapi. Yebate soto kende wapi parce que place bolingo ezali mutako sela munenga ne mabete. Place bolingo ezali poison ekokota te mabe ko sala matin mais tant mabe zo kota ba poison zo kota to mituna est-ce que réellement tu présentes à Jésus-Christ qui est amour? C'est la plus grande question. Merci beaucoup l'homme de Dieu, bienvenue bien. Message nous memeli corps du Christ lelo. Message nous memeli corps du Christ ezara kenaye pour na fortifier foi ya mutu moko parce que ezana bato belé bazo le kana na ba situation moko très difficile. Alors lorsque mutazo le kana ba situation très difficile, ba questionnement eyaka ebele. Mutu andimeli nzambe azomona passe abana komituna. Est-ce que Nzambe existera réellement? Ce qui Nzambe existera, pourquoi pas sur Nazomona? Ce qui Nzambe existera, pourquoi malade yozoti kangate? Ce qui Nzambe existera, pourquoi bitumba nyonso oyo eza awa? Yango na yena yeba koloba na mutu moko que Nzambe na biso azali Nzambe o abombi nguya nyonso. Siko nguya ya Nzambe ezalaka te nguya moko personnel. Nguya ya Nzambe atiaka yango na disposition ya bato nyonso ba bénéficier na yango. Mais siko po nguya wana ekota na kati ya ba pratique na vie ya mutu, il faut Nzambe azwa occasion. Et tikana lobana yo ke ba problème oza nango eza occasion pour Nzambe a manifester nguya na ye. Malade oza nango eza occasion pour Dieu a manifester guérison na ye. Yango na ye na fortifier foi ya mutu moko na nzela ya exhortation ya mwa muke na kopesa na sur ces instants. Merci beaucoup Papa Alvin. Nous allons profiter à prêcher la bonne nouvelle. Mais avant toute chose, la Bible nous dit notre Dieu, il est le maître de temps et de toutes circonstances. Avant de exhorter, nous prier à ces instants entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Dieu de grâce. Liboso na yo nde toye kotika moment oyo na maboko na yo. To sengi na yo éternel oye ba ko sanctifier moment oyo. O sanctifier instrument oyo préparé pour na ko communiquer pensée na yo na motema ya moto oyo si kondimelembi. Na sengi na yo ozala au contrôle, o sanctifier o pakola monoko o bomisi na tongole pour communiquer ta pensée au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, exhortation na biso ezali basé na livre ya Rite chapitre 1. Rite chapitre 1 au côté verset 1 tina verset 22. Mais biso to rezoira quelques versets. Nous lisons au nom de Jésus. À l'époque de Juge, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils s'installant dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Ses deux fils s'appelaient Maclon et Clichon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y établirent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Elle prit deux femmes moabites, l'une s'appelait Orpa et l'autre Rite. Ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kilchon mourirent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Tolobi, Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, cet après-midi, il faut fortifier foi ya mutu. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir une chose. Kondima, ezali eloko oyo, ekoki, kokita, ekoki pe komata. C'est-à-dire que lorsque tozolobela, bitumba, le combat de la foi. Bitumba, eyaka, pona kobundisa, kondima, na vie ya mon Christ. Lorsque bitumba se lèvera na vie à un chrétien, objectif ya liboso, ezalaka pona ko combattre foi ya chrétien.
bitumba ekoki ko s'élever te na vie ya chrétien pour ebundisa chrétien pour aza kitoko. Wana il faut ko simba. Babundisaka chrétien te pour a kitoko. Babundisaka chrétien te pour atanga mingi. Babundisaka chrétien te pour il parle un bon français. Babundisaka chrétien te pour aza na mbongo ebele. Mais babundisaka chrétien pour bakitisa kondima ya chrétien. Parce que la Bible nous dit le juste vivra par la foi. Alors lorsque le combat s'élève contre un chrétien, et s'élèvera pour objectif ya kokitisa kondima ya mutu. Parce que ça n'a pas tout misusu bakoko le baké. Oh nga babundisaka nga po na kitoko na famille na biso. Na babundisaka nga po ngande na mayele na famille na biso. Na babundisaka nga po bamona nga naza na bambongo naza na ba relation. Mais na ye ko souligner eloko moko. Lorsque combat eza ko s'élever na vie ya chrétien, babundisaka chrétien te po babundisa ye po a kitoko koleka batu nyonso. Babundisaka chrétien te po aza na compte bancaire. Babundisaka chrétien te po baboma libala na ye to musala na ye. Mais babundisaka chrétien po bakitisa kondima ya chrétien. Parce que vie ya chrétien ezali basée sur la foi. Vie ya chrétien atambolaka sur la foi. Sans la foi, chrétienté est vaine. Sans la foi, chrétienté n'a pas de sens. Yango komona lorsque bitumbe so telema po ba simba baza ko cibler de foi na yo. Parce que lorsque foi ezo kita, chrétienté na yo pe ezo zala sans soubassement. To le bi amen amen à bien. Voilà pourquoi na ye nanzela ya histoire oyo kotalisa mutu importance ya lieu de bénédiction. Importance, il y a lieu de bénédiction. Bien-aimé, il est avantageux de connaître votre lieu de bénédiction. Na lingala ezamala mukoyeba esika na yo esengelo pambolama. Ezana bato ebele lelo baza ba malere na ba vie na bango parce que ba luka koyeba te lieu ya bénédiction na bango. Bien-aimé, na kopesa exemple moko. Mbisi nzambe akela ye po a vivre na mai. Mais mukolo bakolongola mbisi na kati ya mai eza mukolo mbiso na kokufa. Nzete akelama po a vivre na misisa na na sia mabele. Mais mukolo nzete kozala d'intérêt nzete wane kokufa. Donc mutu pe akelama a vivre na lieu ya bénédiction na ye. Donc mukolo mutu akozala détaché na lieu ya bénédiction na ye, il mourra. Mukolo mutu akozala détaché na lieu ya bénédiction na ye destiné na ye kokufa. Bien-aimé, ba destiné ya bato belé eza ko dépendre pour ezala meilleur, eza ko dépendre eye ba kozala attaché na lieu ya bénédiction. Et belé lelo ba vivra malédiction pour ba tika ba lieu ya bénédiction na bango. Et belé ba tout lelo ba sali ba malheureux pour ba tika ba lieu ya bénédiction na bango. Bien-aimé, il est important, il est avantageux na vie ya chrétien aye ba lieu ya bénédiction na ye. Tant que non yebi lieu ya bénédiction na yote, bien-aimé, orobana ko simba par-ci par-là aux solutions te. Tant que oyebi na nous lieu ya bénédiction na yote, bien-aimé, oko tâtonner na ba dimension nyonso. Na Bible touti kotanga histoire ya Naomi. Ruth chapitre 1. Bazobete la biso histoire ya Naomi. Naomi abande kofanda na Bethlehem. Naomi azaki marié, azalaki na mobali na ye na kombo ya Elimelech. Na Elimelech baboti bana mibale na kombo ya Maclon na Kilshon. Mais bien aimé landanga na bokebi nazo memo quelque part. Naomi na Elimelech bazalaki en couple. Et na kati ya relation na bango, Nzambe apesalaki bango grâce. Babotaki bana mibale na kombo ya Maclon na Kilshon. Et na kati ya Bethlehem babande ko vivre. Bible ye ko loba que nzala ya makasi eyebaki ko beta Bethlehem. Et Naomi na Elimelech ba se décider batika Bethlehem ba ke ko se réfugier na Moab. Oh bien-aimé, sur le plan révélationnel, sur le plan prophétique, lorsque baso le bela Bethlehem, Bethlehem ezali ville loko ba ville nyonsote. Mais Bethlehem ezali la ville sainte. Ezali ville ya Nzambe. Selon la signification ya Bethlehem, Bethlehem veut dire simplement la maison du pain. Landanga na bokebi.
lorsque bango balongwe na kati ya Bethléem bakei na mboka ya Moab. Or signification ya Moab c'est la malédiction. Parce que Naomi na Elimelech bazaki na kati ya Bethléem. En d'autres termes, Naomi na Elimelech babane ko vivre na kati ya ndako lipa, la maison du pain. Mais si qu'on nzala eye na kati ya Bethléem, ba se décider batika Bethléem. En d'autres termes, ba se décider batika la maison du pain. Pour pas que se réfugie dans Moab, qui est la malédiction, la maison de la malédiction. Or, la volonté de Dieu, ndenge totambolara awa, c'est comme dans le jardin d'Éden. Nzambe akeli Adam na Ève. Ayebi kocha Adam na Ève, mais atie ba limite. Oye sengeli misu na ye, écoute na kaka na Adam na Ève place wana. Mais lorsque Adam na Ève ba déborda qui ba limite, bien aimé dans le Seigneur, na vie na biso na vie à un chrétien, et ça na lié oyo, Nzambe a prévu le rendez-vous entre ye na mutu. C'est-à-dire que misu ya Nzambe ezotala yo lorsque yo oza ko vivre place Nzamba tcheyo. Mais tango yo olongwe place Nzamba tcheyo yeba ke misu ne ko lando kunate. C'est-à-dire que lorsque Nzambe abane kotala Naomi na Elimelech na kati ya Bethléem dans la maison du pain. Mais tango Naomi na Elimelech bazwa ki décision ya kotika la maison du pain pour ba ke ko se réfugier na Moab. Ça peut arriver le lot. Tu vis dans la volonté de Dieu, mais au coup tu as peine souffrance dans la vie. C'est ce que Naomi n'avait pas compris avec son mari. Bethléem. La signification de Bethléem veut dire la maison du pain. C'est que nous allons koyate. Selon la signification de Bethléem, Bethléem veut dire la maison du pain. Mais je me suis demandé des questions. Bethléem, la maison du pain. Parce que Elimelech na Naomi balonga ki Bethléem pour te famille ne kotaki nzala ekotaki. Mais je me suis demandé des questions. Nzala ekoti koya na kati ndako lipa dans la maison du pain. Na eu réponse, oui c'est possible. Ba chrétien belé ba comprendra et le côté. Okoti ko la chrétien, tu marches dans la parole. Tu vis la parole de Dieu. Tu crains Dieu. Tu vis dans la volonté de Dieu. Mais ça peut aussi arriver que au tu as une souffrance dans la vie. Ça peut aussi arriver au tu as un problème dans la vie. Ça peut aussi arriver au tu as un combat dans la vie. Être un chrétien n'exclut pas les combats. Être un chrétien n'exclut pas les difficultés. Être un chrétien n'exclut pas les problèmes. Parce que nous avons se rappelé dans l'Iloba Moko. Ceux qui ba combat ezalaki kaka pona ba malheureux, ceux qui ba combat ezalaki kaka pona batamasumu, mais ba juste ba vivra ba combattre. Ceux qui kaka ba combat ezalama kaka pona ba impudique, pona ba débauche, mais ba juste ba vivra ba combattre. C'est là où Bible est kolongi sanga Bible lobby, le malheur atteint souvent le juste. Hein, yoka, le malheur atteint souvent le juste. Or injuste c'est qui? Injuste c'est la personne qui vit dans la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. C'est-à-dire malheur et coquille qu'on y a peine à vie juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Ceux qui sont chrétiens comme une dimension à Job. Que naza nanga juste, naza intègre. Mais na koki ko perdre ba bien o naza nango lelo. Comme moi nzambe kumisama. Surtout comme na niveau wana, to kotika ba lia bénédiction na bisoté. Bien-aimé dans le Seigneur, naye juste koyeba ko révolter foi ya mutu. Koloba naye que les lorsque qui se détaché na lia bénédiction na yo à cause de la souffrance. Bien-aimé, place aux autres qui ont souffert sous ma casse. Boni. Quand je parle na balé la bénédiction, nazo le belara rabaliete, nazo le belara mabelete. Mais mutu pe akoki ko zala lia bénédiction pour na yo. Boni yelo ya batu basala ba mauvais choix na ba vie na bango ya ko pona basi ya mabetala ezana basi misusu proverbe lobi yango celui qui trouve une femme trouve le bonheur mais moi signor sotende azala bonheur pour na mobile le lieu de bénédiction ezana moi si misusu ozalaki erré obalié bokomi malheureux ezana mobile misusu ozalaki heureuse obalié bokomi malheureuse.
C'est-à-dire que ça n'a pas te belé lorsque vous avez kangamana mutu alliance, vous vivre pas alliance ya mutuana. So qui alliance on est amabe au kangamina mutu amabe au vivre pas alliance ya amabe. So kangamina mutu alliance ya malamu alliance ya mala au vivre pas bolamu ya alliance wana. Connaître le lieu de ta bénédiction pour ne pas échouer dans les épreuves de la vie. Et belé le baza ko échouer na ba preuve, na ba épreuve ya vie, c'est parce que ba connaître na nous ba la bénédiction na bangote. Surtout connaître la bénédiction na yo atel lelo o la linzala o ko persévérer. Surtout connaître la bénédiction na yo atel lelo o zangi lamba o ko changer liété. Surtout reconnaître lelo o connaître lelo la bénédiction na yo ata batu batiki yo ato tika liyo moko ata ba passe beti yo ata ozangi libala ozangi musala mais lokolo yebi ke place na zali eza place nzamba zo mona nga place nzamba tyenga bien aimé okosambuyete na vie okosambuyete na vie. Et le lieu de la bénédiction par l'excellence, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu as la connaissance de la parole de Dieu, okobana ko référer vie na yo par la parole de Dieu. Lelo batebele ba chrétien belé lelo baza ko sakana na bango soit disant pas ba prophète na ba pratique ya mabe. Obi pourquoi lelo ba soit disant ba prophète ba bimi mikolo ba koma ko sakana na ba vie ya bato. C'est parce que bato ba na connaissance ya la bénédiction te. C'est parce que bato ba na connaissance ya parole de Dieu te. Tant vous avez la connaissance ya parole de Dieu, bien-aimé, au côté que somba guérison na yote. Connaître le lieu de ta bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ça n'a pas te belé bakanisara ke poto yango nezali lié la bénédiction na bango. Non. Soki otangama okopambolama na Kinshasa. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit souffrance ya mboka Congo, tu seras toujours béni. Quelle que soit ma difficulté, peu conjoncture, yamboka, tu seras toujours béni. Pourquoi? Parce que bénédiction na yo, ezaki lié na Congo. Connaître le lieu de ta bénédiction. Parce que ta destinée en dépend. Nous autres, dans la Bible, on a moni quelque part. Nzambe, Abraham. Azo qui ne offrir na Nzambe mbeka mais na kati ya mbeka Abraham apona ki ngomba nyonso ta pona ki ngomba ya montagne de Moriba. Mais pourquoi bangombe za ke belé? Pourquoi kaka Abraham apona ka ngomba wana ya Morija pour que obonjela Nzambe mbeka? C'est parce que likolo ya ngomba ya Morija Nzambe déjà yebaki ko prévoir un sacrifice où il y a qu'on remplacer le sacrifice à Isaac. C'est-à-dire qu'il y a il faut qu'on soit sensible. Tant qu'on a lié la bénédiction, nous avons le pouvoir dans makambo belé. Tant qu'on se retrouver dans la bénédiction, nous avons le pouvoir dans makambo belé. Et belé pe ba perdre nos sazaki nango comme Naomi. Atiki Bethléem a quelque se réfugier dans Moab. Or, bénédiction à Moab, et ça va bénédiction à courte temps. Et ça va bénédiction à courte joie. Or, la parole de Dieu, elle est éternelle. Elle est éternelle. Ce qui est éternel, c'est ce qui n'a pas un commencement, c'est ce qui n'a ni une fin. C'est ça la bénédiction de l'éternel. Lorsque Nzamba Pambolio Lelo, c'est pour, et ça de génération à génération, bah, qu'on vivre bénédiction na yo. La bénédiction de Bethléem, elle est éternelle. Mon pépé koki koya, ezara pour un temps, mais peut pas ne koleka, beaucoup continuer ko vivre bénédiction wana. Connaître le lieu de ta bénédiction, c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Le lieu na yé, na fortifié foi mutumoko. Est-ce que ndaku oyo lingi obima wana? C'est la volonté de Dieu. Est-ce que volonté ya Nzambe ezali obalana na mobali olingo balana na ye? Est-ce que volonté ya Nzambe ezali o s'engager na mwasi olingo s'engager na ye? Est-ce que volonté ya Nzambe ezali o se divorcer? Est-ce que volonté ya Nzambe ezali o changer vie oyo ozali?
Est-ce que volonté ya Nzambe ezali o changer mboka oyo zali? Luka oyeba, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu? Toyebi, par la foi, on peut déplacer les montagnes. Par la foi, on peut ordonner na ba mer, na mi pepepe tosibiso. La capacité de foi, les potentialités de foi, la force de la foi. Mais yeba que ceux qui n'y pamboli na yo, ils ont prévu na est. Yo qui se retrouver na nord, yeba que c'est erreur. Et que l'on est était lando na nord. Wana penda je dis je suis clair. Et que l'on est était lando na nord. Au nom de la foi. Non, on ne peut pas commettre des erreurs au nom de la foi. Il y a des chrétiens qui ont des erreurs na kombo kondima. Il y a une différence entre erreur et foi. Beaucoup de chrétiens vont commettre des erreurs au nom de la foi. Tu peux quitter la erreur lelo, tu peux réparer des erreurs par la foi. Non. Au seul erreur côté Nzambe, ozolo bake na tiki Nzambe na gauche, na ke na droite, na bi que par la foi Nzambe olandanga na droite. Et c'est erreur. Et c'est erreur. Avant côté à gauche que na droite, Luka oyeba. Si réellement c'est la volonté de Dieu. Luka oyeba si réellement c'est la volonté de Dieu. Nathan otozo lekisa. Na dispensation otozo lekisa. Tolek sa dispensation ya soir. Tolek sa dispensation ya boutou. Oh, ceux qui n'ont pas la boutou, boutou sa place aux lumières exacte. Tolek sa dispensation ya ba confusion. Moyen de reconnaître le vrai et le faux exact. Mais si tu as la foi, c'est une lumière par l'excellence. Place par la foi yoromona. Dispensation toujours les ces dispensation où il faut moutonio sur chrétien sur aluka ko augmenter foi aluka ko zala na foi aluka ko garder foi pour yangonde zali lampe yangonde zali lumière pour na kotalisa yo nzela ya malamu ya kolanda. En tout cas, c'est une exhortation. On a ko révolter maman moko, on a ko révolter papa moko, ko perdre foi te. Ko perdre kondimaté. Luka pe oyeba lieu ya bénédiction ya vie na yo. C'est très important. Ce qui n'est par exemple mboka ozofranda ezali ya bénédiction na yo te. Quelque chose mboka wana ezali mboka moko ya ba bonheur ebele. Yeba ke ba bonheur wana ekozala kaka pona batu misusu. Mais pona yo au vivre bonheur ya mboka wana te. Parce que ce n'est pas le pays qui est prévu pour ta bénédiction. Ce qui n'est oza ko se retrouver na mboka moko batu nyonso baza ko souffrir. Mais toi tu as été destiné aux la béni na kata mboka wana. Quelle que soit souffrance peut conjoncture ya mboka, toi tu resteras. Et à zone du matin dans le but, toi tu seras béni parce que aux la destiné aux la béni na kata mboka wana. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nzambe nanga sala bino bolam. C'était votre humble serviteur, bienvenue Biano, Mukoya Wakapinga. Na ligne va to clôturer. To bon de l'ensemble. Pendant quelques minutes, nous allons prier pour Nabino. Nous allons augmenter foi, nous allons sungabino, afin que Boye bako connaître les ya bénédiction Nabino. Pakolanga mafuta. E pakolanga mafuta, pakolanga mafuta wabishima, pakolanga mafuta, lobina kobima na miswa bato, pakolanga mafuta, e pakolanga mafuta wabishima, pakolanga mafuta, lobina kobima na miswa bato, pakolanga mafuta. Pakolanga mafuta wabishima, pakolanga mafuta, lobina kobima na miswa bato, pakolanga mafuta. Joa loboko na mobali,
Tiango Likola Motema Nayo, je vais prier pour toi. Éternel Dieu des armes, Dieu de grâce. Nasima Yakoyoka Lilobanayo, nous voici devant ta face. Nayeko recommandé mon frère, ma soeur, mon papa, ma maman, qui a eu l'occasion de nous suivre, Seigneur Dieu de gloire, à travers cette émission. Nasengi Nayo Père, Likolo et Fongwa Mela Motonyo sur l'Andibiso. Biyano Nayo et ça la partage de tout chacun. Sunga Biso Nzambe, Yako Yebali ya bénédiction na Biso. Sunga Biso Nzambe, Yako connaître la volonté na Yon Nzambe avant de s'engager, avant de quitter, avant de se déplacer. Nzambe Sunga Biso, Yako Yeba, c'est quoi ta volonté? Pambola Motonyo sur l'Andibiso. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse mon frère John Kamande de Maboko Bende, où il a fait Azaki Simaya caméra. Zamba Pambola Papa Alvin pour une occasion où il a pésibiso à prêcher bonne nouvelle. Zamba Pambola Batunionso. C'était votre humble serviteur, bienvenu, Biyano, Mokwaya, Wakapinga. Que Dieu vous bénisse. Vous en avez posé à Kokota contact Nabiso, Bengabiso, le numéro est affiché dans barre écran. Ils ont plus 243 60 37 626 plus 243 97 60 97 60 37 626 au Bengebiso Tokosolola. Et nous avons un projet Yakoye Barakosala de films évangéliques. Alors tous allez kosenga aide ya bato nyonso balingi s'adhérer na kata ba projet au ya cinéma congolais mais d'une manière évangélique. Alors tous déjà na kata ba tournage, toujours tourner déjà ba film au bientôt et qu'on sera disponible na ba plateforme nyonso et qu'on sera disponible na ba chaîne na bisope locaux. Alors bato nyonso bana posa ko soutenir œuvre oyo. Vous pouvez que nous appeler par ce numéro plus 243 97 60 37 626 et Nzambe nanga arozanga te kopambola bino. Que Dieu vous bénisse. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, oh, 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 hey, oh, 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 oh. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tout c'est fort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener.
moninga, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Vanité, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, 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 tala tango ekoleka moninga, moninga, tala bato bako kende. Okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, tala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala, otango otango eza komema. Ya Marie si akenda misa mungolo tala tango ebebi papa de baba si akenda kala. Tango tango eza koleka, ale moloto si akenda kala. Potango potango eza koleka, ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka, Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka, tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te, abangaka moto mbongo te, yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango ayaka, amemaka moto nyonso moto nyonso tango ekoleka, lengela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema, lengela bomoi na yo, mokolo na yo ekoya, okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, moninga, tala tango ekoleka. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, moninga, tala tango ekomema, tango ekotika moto te. Lengela bomoi na yo, tala bato bakokende, osala ndenge nini okotikala ebende te, okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela bomoi moninga, tala tango ekoleka, ekolo nyonso bato nalela mpona nini, nalela mpona nini. Tango eza koleka, tango eza koleka, tango eza koleka. Le temps passe. Oh, Alvin et Béa, tala tango ekoleka, tala tango ekoleka. Nabongisa bomonanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka. Nalela tina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka. Un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka. Le temps passe.